Naibisaki garçon wana na ko souffrir ye. Naibisaki ye na bandis ko pesa ye ba devoir. Na la kisaye ke Jésus de Nias le padre frère Gola za makasi. Naibisaki ye na ko sakana na avion. Na bandis ko pesa ba devoir. Tokitsana no masolo awa. La famille sacrée, donc voilà. On a l'été, ils ont des camarades, mais c'est déjà la famille. So mon idée qui est demi na maman na bana baya donc on a une famille na ngande moya. Normalement il y a voyagement privé. Et na bana donc on peut pas exposer ça na ba maman boy. Mais du coup donc tous allons pour stress aux gens qui vont attendre aux benga au qui me molima musique ndingo la ndi. Du coup il y a bimbo na biso. ONG Action Plus. Yango na ekola kisabino yango na action on a kosala. ONG Oyo esimbami na madame Maggie Dorcas Nzumba Muteba. Mbe ya pambola organisation nyonso bato nyonso bazali na kati ya ONG Action Plus. Mama Kapache aye ko rappeler na moto nyonso azanga na ye place ya ko chambongo na ye bilamba na ye ya sika biloko na ye o esimbaka ye na motema akaba. Tozana borfena, tozana ba mama veuve Oyo Action Plus esungaka. Yango na ye na numéro ya téléphone on a tie awa. Obengi kaka organisatrice na biso okozwa na téléphone oyebisi na talaki sport ya mama Kapache nazali pe na moi eloko ya kosunga ba orphelin o bazali partout dans le monde ba orphelin bazala kaka na Kinshasa te ba démunis et puis ba sans abri bazali partout yango Action Plus ezui penza mokano wana ya ko porter bango à cœur bango basali saka ba mama veuve ezala na Kinshasa partout, ba orphelin partout dans le monde et puis ba yesika na Canada. Action Plus et sungaka. Sunga bako sunga yo, sunga pepe samela yo, sunga po bikisa mutu moko, mwana moko, maladi moko partout où ozali na monde ate sunga nzambe ya kopambola yo. Rise and receive the warm welcome of this house. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Anthony Mubi. Papa Kuluta bana. Anthony Mubi. Naibisaki garçon wana na ko souffrir ye. Naibisaki ye na bandis ko pesa ye ba devoir. Na la kisaye ke Jésus de Nias le padre frère Gola za makasi. Naibisaki ye na ko sakana na avion. Na bandis ko pesa ba devoir.
tokitsana no masolo awa. Asiko na bandi ko pese ba devoir.
est sacré, donc voilà. Ngana-lité, ils ont sous des camarades, mais c'est déjà la famille. So mon idée qui est demi na maman na bana baya donc on a une famille na ngande moya normalement il y a voyagement privé et na bana donc on peut pas exposer ça na ba maman boy mais du coup donc tous alors pour biso ndio stress aux qui vont attendre aux benga au qui me molima muzeki ndingo la ndiye du coup yebi mboko na biso to na ba problème moko baza sérieux trop ba vérification c'est belé mutana famille bako boulé pe première fois pe par maman kota mais papa déjà kota du coup au moni ba makamona nyo sotimte ça la bon mais na yeba ke ba le kala bon pour mkana na bango zabe donc l'ité aza crédible voilà merci beaucoup pas possible ya tozape na musala mobimba au président outé ko sala a président Ridi Boyoko et ça yemba ki asilisaki ayebisaki nga dadi na ko profiter na congé na yo tozala na yo ensemble na ba tournage c'est-à-dire na yepé ko profiter ko tourner ba clip il y a ba chanson au président Ridi Boyoko a yembeli biso et puis nazoe bisa bana monde entier soko lingaka ba yemba yo soko lingaka oyo ka Ridi Boyoko papa possible leader a mboka musicien mboka musicien na diaspora dit awa na diaspora ya Afrique du Sud musicien confirmé au batu nyonso na ba mariage na ba anniversaire na makambu nyonso muta contrôler ngo eza président Ridi Boyoko ba leader nyonso ya minene o bayaka mboka o ya Afrique du Sud soka se retrouver ba musicien ba zui visiter orchestre ya président Ridi Boyoko ne muté accompagnera bango c'est-à-dire bobanga te soko zo ya ba musicien ba tikali président Ridi Boyoko akosunga yo voilà message je peux s'améliorer donc rien à craindre papa possible Ridi Boyoko babi etième Congo ko barani yebo ya yona Capage TV. Capage TV. Capage TV.